Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Non, Lucas. Oui, au moins ça va. Vous avez un manteau au nion sur la sima. Oh, nion sur le boni. Oh, ba manteau. Ma lieza awa. Yako sakanate. Bon, c'est mieux boy. Boy, bon, on a bien, hein. C'est mieux boy. Na lobby boy. Na lobby boy. Ngande na za boy. Na sala likopa na batute po ba kote langa. Donc soko luki ba prom na yo ko compter sur nga pona yo kote lo atato solo la bien. Mutali bossa ya alo ba ke tozaba ninga tenga o balusa matière te ma chérie. O balusa te to ba camarades te. Na vifo we ba limite na bino. O ko o tambola na mutu. Bo sekaka so bo kutani et comme si bino ba camarades te. Soko to ba camarades te bo to komi ba aminde ni. Boye ba ka limite na bino. Ngai bazo bo kila ba pic lâche okoka ko s'assumer te. Na zena matanga. Donc il va ngana za zoba note. Na za camarades note. Pour fonga na to kenda na matière, ce qui matière za to kenda mu pandi moko à tout moment. Ba propre camarade na ko to zaka o akena gauche o akena droite. Bongo yo na conscience nanga nga mom na tumbola ki bana bata mama Viki donc quoi na tumbola ki bango baza na droite yako répliquer pour nga na bota bango na bango 9 mois na libumu nanga o boni boye comme fa bato kanga ngo en boy na matière ezaka na lobby et sili ce qui matière muto comme si na ennemi ya mutu wana te. Matière à monter comme si c'était que ceux qui montent dans les réseaux sociaux à na raison faut na pc tort pour un jour dans ça comme matière n'est dans ça contre non toi ndé monter toi mutu morte ma chérie toi ndé monter toi mutu morte dans des cols morte so peut toi so posa mongo na toi peut mongo morte toi famille morte toi libota mon côté to vanda venir mon côté to vanda quartier mon côté to tanga école mon côté to tambola té OK. Même bateau, même bana maman na moko, tout ça na ba vie contraire. Yo na ninga za na avis contraire te. Na matière nga ba vie yo mto zo téléphone no benga nga tika lo bengo te. Na ndeto ko mo so la bo yo mto zo téléphone no benga nga téléphone, na tika ko bengo te. Na tika ko bengo te yo mto zo téléphone no o bengi nga téléphone. Je suis poli et gentil mais je ne suis pas naïf. Nabi bana mama nanga ku tozaka ba vie contraire. Bana mama nanga toza pe o alobi anga na lobi be. Yo nadi o maloba no za maloba évangile. O so yo lobi ana likambu batu nyotro so na bango baloba a oza maloba évangile. Ka Yesu na se amoy onda changer maloba te. Kaka Yesu nda changeaka te muta mokila koloba ana tongo na media lobi be yango baloba ka ke batia relique na mutu te onika mbango nini o aji malinité ne wana et pour ton information pour être maline faut être intelligente parce que nga na ko comme zoba na ko ko mayele mais zoba ko ngate je suis pas maline j'ai mes limites. Naza zobate na yebi ki ndo baka na yebi ki mais oza lâche si yo na mutu no ba ke naza maline confiance ani yo ngo salanga nga pe anene ya na yebi ke mutu aza maline mutu as confiance ani to ekebele kanini oyo linga ki ngalo to za na matière moko yo mutu bando oboke na ba jeton
yo muto bando bo kila ba jeton na bandeli Stéphane reste de l'autre côté s'il te plaît. Ouais, je prends mes frites. Na bandeli na réseaux sociaux mutu ngana ba na buzoba na ngana cha maele na nga na yako cha ba en na ba via ba tuté au moins ta pasteur Bosco o mama Sandra mukolo kamne ya so azan raison non pese raison na non ba te ke pona telemela ka na histoire mama Sandra ka komi ennemi na nga vie mobimba non yo muto bandanga na za matango oboki na nga ba piki loko za ki lâche yango na nga na yaka na tanga kombono ponga na za lâche te ngana za lâche te ezali ke famille bato basa ki mabe bato nyoso to lobaka conscience na ngai vie na nga yebisanga Maria wana alata buchu asa sa BBL net ngane na contribuer nini na vie na ye o ngana ako vendre makambu na BBL etant ki na yebi de na mona na vie na ma da to benga na to solo la eza vie na ye at ngam da tumboli mona bato po alati buchu. Ezaki histoire ya buchu yo o dérouta histoire o komi batu bo benga ka ete na ba contrat na bino ongo baby c'est là esika liaka lipa parce que soki to suka ki na histoire ya buchu histoire ya ba tonga wana o déplacer ki débattre na moteur mabe mona nga yo manke biso ba respecter anga fina nga pasteur te anga lo bano o aloba ki note donc yo matière za mususu Maria ola yango skola ta buchu nini au déplacer débat comme bato bo benga ka ita na ba contrat gan peine ye et si ka mi lesa ka na nga ko linga ba baby c'est les sikaliaka soit manka bato ba respect avec raison parce que au dérouta matière et ça qui matière on ko baby c'est la gan peine et ça qui on ko baby c'est la gan peine était tout ça ko ba likambu ya buchu simple buchu oye okota mona moteur mabe ba tu bozwa kaesu na ba contrat moi nana kenda université te aza musala maginte avivaka na ba contrat avivaka na réseaux sociaux tango vandi obeli ba tu bazwa kaeli susuté yom to bokoli yom to laisser aye à défendre parce que comment qui wano comment toucher lipa na mutu moto on nga ba toucher sika bani azwa lipa aye a lobby atandenge cause ngande na zabo na za ndoki te donc ngaso na sali mutu mabe na yebi ke muto yo ngam na sali mabe donc so sali mutu mabe et que mutu ana yo répliquer azan na droite to yeba nga bango to vanda commune moko baba leki nanga baba na mama nanga tikelanga oh boni boy. Donc, on y a un lobby na kokota te parce qu'on est comme déplacé. Tosuka nkamba buchu, tosuka makambute o. Donc, loko maman, osunga ma vie ki na ndenge longa sunga ma vie ki na ndenge nanga. Natika jamais ko benga ni na tombola téléphone na bengo. Nebso les angles ni pour la ma vie ki te yom to tombola téléphone no benganga. Yom to tombola téléphone no benganga. Ya na ba mnete mikolo pa na konda na ti 3 bilamba ama lili makasi na mboko naza ma lili osakana te ndo moninga bona ti 3 bilamba ana ti deba na bakisi so joking ya moninga na vimbi boy oh ya likambo saka bolobi likambo sili mama ka tu sais ba personnel te eso ba prendre personnel te poto yebanité on a réseaux sociaux ah bato bazo mérité kanda na ngai et ça bato to yebani na vraie vie au Sénégal comme na réseaux sociaux na condition ennemi parce qu'on a mérité kanda na nga po to yebani te na lobby na leki to yebani te bana wana na yebi bango te soki yo za na prom na bango na butu we soki na moi okotanga na prom no te na réseaux sociaux bato to yebani te nana tina on na kanda la bango te nana kanda mutu moto yebani te anaza na ngote to yebani te so za prom na bango na butu na moi réussite na bango so esa komote ma passe ndeti yanga nini ndeti yanga nini donc na nyonso wana o conscience na nga ebi ke ngam na bande ko tumbola mwana batu o dérouté makambu ya
ya butu yo komisi makambo yake bozwaka etu na contraté donc moi na lokwa yo un jour osungaka mama na bango azaki na droite ya koya ko se défendre azaki na ngote kwa ko défendre OK et puis que libre la ko to beba azaki na droite donc d'aide à se défendre o banzo benga na téléphone o moni boye bazo cheka kaye nabi etelinga to fait ngama mbakazo na zo na première degré ou loba ki na boye ki da depuis na privé na zo mona ngoti na te parce que zima ba réseaux sociaux na réseaux sociaux o ye o piquer o yo ba ko piquer ata mutu ana o apika ki yo na réseaux sociaux elomba za la raté yaya moi na mokili za raté ngai balamba ngo na feti te etunaka miko mususu yo muto kangi miko mususu muto mususu akokangi za réseaux sociaux ni nanga kwa ngai ngako bwakela ngaba piteke nga na yebi maline ayo mama ya batu aza mama na ngate aza mama nde mutu nyoso na mokili aza mama mutu nyo na bandeli ata après 20 ans na sungaki mama viki te pona kanga bana ni en otage ke attendre na sali bango mabe bana droit yo loba nanga te na sungaki mama viki te pona kanga bana ni en otage baza ba fi naza fi soki na tumboli bango soki faut ba répondre nga soki va finga nga na ko mériter parce que soko ligi mutalo bano mabete ko banda yete ata mwana mukie soki le beti egogo lobo finge jo mso ako finga yo donc nasungaki mama viki te pona kanga bana ne en otage en plus c'est ça qui ya ba nasunga mama bino te malamu ba rappela ngo te malamu ba rappela ngo te po malamu ngana ya saboy nasaka malamu na mokili po nebiki na sana mabe malamu na nga ona ekobundela nga quelque part ata soki bundeli nga te ekobundela ta bana na nga to bakoko na nga nasaka mutu malamu te po mutu wana o nga asali malamu ye kaka fazo ngisela nga ngo non pona pa bena biso ya yiba ndeko ngana yiba eza réparable mais yo osundola makilano eza irréparable o comprendre ngande na zaboy ndina za matière nanga evanda vivo bimba ya kimoyibi yo poza matière donc osundola makila donc ndenga za matière evandelanga eke zongi na yiba yo eke zongi osundola mwana tangu yo finga kabatu ke otika mwana oyo ko bwaka ngunda mamuto ana yo bwaka ngunda po alesa mwana mais yo okoma pe da ko zwa mama la na mwana eti ngana kima na mwana nga esika ola les ate esika ovande zati na kima kana mwana nga tolana na se nazali na mama na mokili na tata za na ndako nana ba yaya baza ba ndaku na tikela bango mwana nga te po soso ala la kanda ba makine na sebu yo sundola mwana ndenga za matière moyibi permanent ndenga za matière ya makilano etelenganaka donc yo pe wana mosapi oyo koko changa te na sa moya parfait na parfaite azate po ma soki ko ba pasteur to mona makambo na bango ezobima po fo différence ça entre mutu na nzambe ndamba ko tshelo ka lisumu moko eza wane kangako po okoza nzambe te okoza toujours na likambo ekosa différence na yo na nzambe yo tshanga musapi na kati ya liso ngana tosaka ekiri ngana yo tosaka ekiri déjà ngana bengo na matière mo ki songolo pakala toka yo mto zwa téléphone no benginga oh toi ba camarade te ba dekona ngai et comme il a bien ana ba qui peut bien cousine par alliance ya musika ya boni boy donc le quoi batu ba boya ko côté no donc ça ba olela katile lo parce que fa ki batu ba côté lo ya ngaba figa nga esukela nga batu ba sasaka nga out même ba page ulo ba delita changa kuna pastek achenga lido achenga kuna pastek ba page nyonso changa pastek na kanisa ba binemi ba page nyonso pota wiki ba page pona ba contrat mais yo mo pesa ba page ba contrat so nga za contrat on a pesa ba page mususu na pesa ba contrat ato solo la kate ba za to solo la kate mais so mutabi musala na ye
asa musana ye donc lokola yo zo sona ba page bazaki na droit ya tia bato mosusu te ba page nanga nga muluba de lix to sona chaque jour amatana balindo ba tia bato ba finga ba tia bato ba bungelinga no kangisa mwa binemi e musana bango en réalité to yebanité to monana déjà de ba ki boko bazaki na droit te ya ko tia bato mosusu parce que yo osolana bango bien et ça a un sens. Fongola ba page na yo mama fongola ya yo omichaka fongola ya yo omichaka so ba fingio ba tchao kuna te nga ba page nyonso ba na droit otianga en bien ou en mal je m'en fous non la vandi sa page mo boité allo otipo ani otipo ba finga ngate basa page na so na ba news amboka ba tcha penga kuna kabila le père page mo on a belé lobby so pe ka kitoko boy na moto la tumba ke lobi ngabi na mo tcha photo na ya kabila le père ni nango so se pe nango en blaguant na koine parce que a autre photo kitoko nga otanga kabila le père kuna sani de ba page bazaki na droite boso na maria ba ba fu ba tchaka yo posa faible. Okanisa oza forte, laisse-moi te dire, oza très faible. Au moins, les moutons alinga batu ba côté là benga batu ba téléphone sur likamboza parce que oza faible, tu n'es pas sûr de toi. Tu n'es pas sûr de toi. Na tombo na téléphone ngati na bengo kuna ba lobini non na sala ngote. Soko ba ninga langa moko bazana réseaux sociaux. Nkolo moko te ba finga na bengi ba ona tel nabi muninga la nga nyonso ya réseaux sociaux sauf personne zou moko te banda za na réseaux sociaux na tombo la téléphone na bengi bango bo finga nga te yo lobela nga so na bengi zaka to kote la mutentel me nga mote réseaux sociaux na zo ngo game na zo ngo vie réelle na nga te na zo ngo vie réelle na nga te oyoki yo simbi pe manani tosa na ba hypocrisie osa hypocrisie na nani yo ebida kinga za mali tango yebi kinga za malini inutile loba faut comprendre ndenge na ye ndetinga kobeba na yo na yeba ki ke kozala à tout moment. Donc eza surprise te ndeni yo ki malinité na nga yo zo kamwango bando banzi ko kamwango ezo lekelo ke na kote liote mukoni ngano to yo kana ka fona kote lako mukolo nini to yo kana ka kelika ngana kote lako mukolo nini soki na zui matia no ya nga peso na zui matia no ya oh awa mille telera pona mutu nyonso na réseaux sociaux tozo mona Lisette alelaka ati Lisette ngana Lisette na mona keka alelaka mais ayeli lek na nga Mervin Mobondo ayeli lek na Mervin Mobondo donc elle a dit que na réseaux sociaux mille telera pona mutu nyonso champion azate yakuza azate pomba azate mukole ko yindelo batwa ko seka yo pe muko muso ko zwa likambo obimi forte et réseaux sociaux na koyela yete irani so ibe Hilary ye na koyela te poto ebani na vie réelle na koyela te ata bokiti bo mati na koyela te ok ana réseaux sociaux mille te la pona mutu nyonso awa non mutu mota gagna banda gagna kiti na suka te na réseaux sociaux muta gagna tina suka za la kate poza ka bongo muko ko yindelo oza faible ngandira nga yindela kanga batu ba finga kanga ba finga ti mwana nga mena benga na batu tina lela ka pete ozo lela trop obando banzi kolela soso kanza osama bebe ngo ozo plaire ni tu plaire ozolela bakotela kingaite omona ba mutu bosola kanaye mena likambu aya lobi oh so so na mutu akoza na vie contre yote la liberté d'expression koto liberté le suki mutu bandit donc yo so sola na mutu wana za condamné ce qui okena azana donc so na 20 000 nemi mutu na comme na 20 000 nemi na vie na ye po bosola nae ozana problème oza na problème
Oh. Ozo women no lele. Do yo check espoir no balanga. Nazo ebate. Mais on linga kinga mingi Lulu alingi ni kleche. De otile nga ba likia. Mais yo te mtovanda zumo na réseaux sociaux expliquer batu ke comment nga la plus mauvaise ya batu nyonso, la plus jalouse ya batu nyonso. Bongo bosa na nga noki bwendeni. Yo te mtovanda zumo na réseaux sociaux expliquer batu ya TikTok ba ebanga te comment na YouTube kuna la plus mauvaise ezanga. Eza youth. Yote muto vanda kana réseaux sociaux. O expliquera batu comment naza jalouse ya baninga langa. Youth. Siko ndenge nini yo bosa na ki parti wana. Tango saki ekebeleke nanga. Po soki baninga langa naza jalouse na bango. Naza la plus mauvaise. Pas bateau na yebi. Bongo pa na yo mutu na yebi te. Ozaye ko s'attendre na nini. Bobo sa na mbango. Il faut bobo za na mémoire éléphant. Éléphant bo sa na mutazo ki si ete. Ata après ba ane. Yo muto vanda ka ao. O expliquer ba ta réseaux sociaux. Ndena batu nyonso à YouTube. La plus dangereuse c'est moi. La plus mauvaise c'est moi. Ngande jalouse abaninga nanga. Eza yot. Bongo yo. Mutozaka na capacité ya ko détecter nga bongo. Ekebeleke nini to confiance à nini. Oyo lingo salanga. Confiance nini oyo ngo pesa nga. Bobo sana noki Bobo sana noki. Na vie fo ye ba limite na o. Ko swana mutu, ko sekana mutu. Elobi te ke bwa baninga. Tout ça ba simple connaissance ya réseaux sociaux. Ngana ko lata ba problème noté. Nga no kola ta ba problème noté. No koza ka na vie moko na yote. Pour ton information. Nga soko ye no ya. Nga so ye no ya. So ten kombo na no tanga kombo no. Po yo za lâche. Po nga dana tanga kombo no. Nga kenda na ba pikte. Nga soki yo ye. We ba te beleni ne beta karate. Na ba na beta kara sauf yo. Yonde no koko sala au plaisir wana te obeto kara. No koko sala ngote. Omoni plaisir wana yobeto kara. No koko bima grande fille pa noté. Omona liste bato na koma kombo ke yi ata finginga no ya te yo zala na katite. Na liste ya bato po omoni oye po mone émission sa que no ba ke entre yo na gel no côté la jael. No côté gel ata bomi mutu no côté le. Non, côté yo muto détectaka qui la plus mauvaise ya réseaux sociaux. Yo muto détectaka ngo kezanga. Yo muto lakisa na batuke naza jalouse. Yo muto lakisa bata réseaux sociaux ke naza aigri. Mais na kamwe niveau bolingono envers nga. On na décevoir yo. Mais ngai si to beba na boy naza étonné. Parce que le quoi na yebi yo neba ki ke ekoki ko arriver à n'importe quel moment. Ça peut arriver na tongo na butu na moina nyo se ko koma donc na za surprise te. Donc eza surprise te pananga neto comme neto ne episode ya to bandi to sa bese to na katikati ngeza surprise te. Parce que nebeke kiko po yo beba na batota po mutu azu matière ayambi mutu yo beba na mutu na parce que yo fa ko yamba mutu wana
donc ga comportement no neba ki yango bien atata ba pozo benga ni ke ba nene se bonga bi elo ezate parce que nebe ke to koki ko bebana à tout moment. Donc yonde zo za lo surprise ya malinité nanga nazo kamwa tika batu mususu baza surpris yo te parce que yo moto la kisaka ana mokili komanga na la plus mauvaise ya YouTube. Yo moto la kisaka batu comment je suis la plus jalouse. Un millionnaire. Y a rien en face. Bon, en face, y a rien. Y a rien. Ozo lela. Ba page. Ba comment bela ba page. Pongam na te. Tonga no bela rando vérité moana. Muto yana na TikTok. Wana non kutu kibokola bata sali page te. Wa yo zo bela nan. Po yo banana ba page nyos. Donc yo so ba page ba che muto bolo banana ba hote obeba na ba page. Donc ngambolo na o. Ngambolo no ngai penza mona mbokato la nokoza mbolombolo no to yo koko tambisa nga ndenge yo olingeli ngai mwana bokato la ngai naza mongo pe mbuza o fusion wana yo koko diriger la tonga no kotambola ndenge yo olingeli nga moseka mbuza ngai moseka mbuza yo otambwisinga ndenge yo lingi ma chérie to banda on côté ni to banza mondeti côté nini nga moseka mbuza do naza mbuza naza mongo basangisi nga yo otambwisi nga ndo lingi loba aa loba bebe loba sese nalingi na yebiso pona kozala malini foza mayele omoni ke na lekio na mayele na détourné yo pozo lelanga olingi nga mingi olingi nga mingi mutoza koza na tozalanga no wapi tosola lokwa bato nyonso basololaka tozalanga no wapi tozalanga no wapi tika kolelanga tika kolelanga ozolela oyo sawana eza dépression amicale ozolelanga okowangana nayebaki bango soko yebaki okolela te omoni muto oyebi ke muto azaka boye so likambo ekomi ola yeza ndengene moninga so pe to on essaye technique nebeke ekoma ema zomona ba commentaire dans la bino ka bo beba na leto se ka bino zo se kana ba commentaire à tout moment nebeke comme à tout moment poyo ndano ko kosa la tension te uno bando sa attention na luka ko kunda na banda ko calculer ndeni on vanda nayo na ko luka ngote na ko sangote na ko bando sa la tension te que eza gourmet amical dans la kendaki penga na tikala considérer yo tende yo considéranga wana e mona ko considérer nga makasi nga na tikala considérer bongo te parce que dans la déception nga na considérer nga yo te nga eza ki fair play o mona nde yo considérer nga considérer nga bongo te. Normal quoi. Normal. Nde ba faux compte donc tanga kombo muto na réseaux sociaux na ebina ngaite to mona na raté. C'est normal. Considération ma casse yo pese ngana. Ya wana éthique yo na choc.
Et tu connais qu'est-ce que c'est? Tu te plains. On dit oh ça là, tu te plains. Tu te plains trop. Oleki a ngaba sala ki ngaba we ga lo ba mo mbala lela ti yo za boss. Ozo lela boende. Stéphane, arrête de crier s'il te plaît. Ozo lela nga. Miss ko za sanga bref te. Oza bref o ba na bloquer OK na page no. Ah ils a pas nanga. Attends amula il aura les jours les plus longs ya King Kester ennemi. Ya King Kester ennemi. Ozo lela nga o sa dépression amicale. Ngai ba côté lingate nga mukoni yo côté langa. Ce qui bateau ba côté lioté. Qui ko ba bateau bozo sana ba linganga ba M23. Na linganga ba M23 monanga. Na mukoni yo côté langa. Mukoni. Na gape na tina na ngoti. Ya. Ma blessure intérieure, non, le coup c'est guérir. Stéphane. Ma blessure intérieure, na yo. Le coup c'est guérir en haut. Cause la ngate plus affection wendeni. Oh, ozo sopa, ozo lela ki amitié. Ozo lela, moi ndo ko isa lo wana. So yebiti on va ozo lela. Oh, ya. Yo kabona bat na kimia te. O kabona bat na kimia te. Ba lo ba ki kutu boye, ba sala ki kutu boye. Après quoi? Yo ma lo ba no za évangile. Nga ye te. Nga abupia. Nga réseaux sociaux na NT à matière à batelimaki na komisi likambo wana binemi na nga ya solo jamais. Pour banité aux abinemi à solo ndeni. Pour les réseaux sociaux, yo kozwa A ou kozwa B. Mutu on ça l'opinion. Stéphane, va là-bas. Va de l'autre côté. Stéphano, va de l'autre côté. Non, là-bas. Là-bas. Et puis tu fermes la porte parce que tu fais du bruit, s'il te plaît, chérie. 10 minutes tout et puis tu vas de l'autre côté, s'il te plaît. Tu me déranges. Oui, parce que tu n'écoutes pas. Oh. Yo, quand on a un monopole, yo dimne bat. Gai, boye. Basua na yo. Eza basua na yo. Dato sopana, ezo sepami no se boye bite. Na réseaux sociaux amuta sopana ta za toto za dayo sopana. Na réseaux sociaux za dayo sopana ma chérie. On n'est pas des amis. Tozala pe baningate. Amitié oyo kanisaki. Tozala ngonga na yo. Malheureusement pas nanga ezaki bowote. Nazo mono ka normal. Respect, non, paix, ça yo. Yo peut faisons c'est la respect. Yo, au bandanga d'atour à liboso na makambo génima. Au tumboli mona batu Stéphane, je me fâcher maintenant. Au tumboli mona batu makambo bibiel na e. Bakba yo paix sa vie na bango, au sale mission na tonga pe na yo nene ya. Na zone c'est là déjà que ça en droit ben yo nene ya. Tu te rappelles non? Parce que opinion na yo quelque chose à yangate. Yo soko tumboli batu soko solana batu batana nyonso balando na sima mwenga oyoki na makamba jelima dejo mekaranga yo muto tumboli na bibi elino ke ko benga ti kuna so pepa na Tunisie kuna ako ba pa pesa na bango opinion na bango ba conseiller jelima yo nene na telemi la ko déjà na soko da ko na droit benga yote o se rappeler na makamba ba Maria ngam na tumbole bango bazali na droit yo répondre nga osikumu benga benga nazo kotika moi na classe nene ayoka te bazo changa te ozaki da ko lela on a quoi et ça na meloté lui doit amta Maria depuis kala quand de beta za mona muta Maria depuis kala
au pleurnichera trop bozara forte bozara makasi pour bolelaka ah so boina caméra boye ko ça le quoi que yo jiparando alela na privé tami posa ba question te oye ye monde ya toleka bolelaka bazo changa te ngande azabe bachanga te nyangani nakati na page nanga na nini nanga na mikata kanga moso na likambo loba na mikati na lobby na swana ba page presque nyonso to bando swana ba presque ngai muko mafute ko mata pona ba contrat matisa no mafuta ngo total yo mwasa tembe matisa na nango yo penza matisa na nango total nanu soki yo simba sultani ya Yesu matisa non jalousie haine babenga bino batima ngolo en tout cas madame na bandeli entre yo na Jaël non côté la Jaël le choix est clair amitié ke bazuka kuna na sa vidéo ailleurs zo kuna ngambo amitié considération oyo zaki nanga ngana zena mona yo bongo te parce que nebe à tout moment mabe kokoya nebe à tout moment donc ça kananga te mukolo zwa matière nango ya mukolo zwa matière non ya ndenga ki moyibi na ngeza permanent na réseaux sociaux nde yo pe ko sundola makila na yo eza permanent na réseaux sociaux donc biso mi balé nga pa ki moyibi nanga mais yo za moi des permanent non ok na komata business class te ba mata ka avion te pone lengi o mona mboka non mata business class te po na son bablo à $1000 to à $2000 non mata business class te non mata économie en plus nga na banga avion nga na banga avion makasi na banga ka penza avion omoni mbo na na capitale na biso a na avion eza Stéphane reste là-bas na avion eza 2 heures du temps mais na sali 12 heures du temps na train pona ya a pona banga avion ce que za pona commerce te yango na se destiné au banda mona Chine na vanda nanga pour épouser ngate ke na mata avion moi on a ko somba biloko ba mata avion te pona elengo mona mboka na ko mata avion te pona la sabata mukilike na zwa na bunga na sa concurrence na mutute oya zui ya ye oza nango ya yo naza nango te yanga ok oza nango ato mati lek ato asali o eleki business class o mati ya yo yanga te ya yo kokoma yanga te non naza a na kanga nof apa bilamba o te kada ubunaka naza a naza na hotel munene po mutafutelinga omoni nga na kanyango photo eno délire na raté apa biloko oteka d'abord les rares na bando chapa boye na sala ngote evi na raté na vanda kapa nanga oya ona zui ona zui te yanga te ata mutamati 1000 business na kena sali na business class pour na banga avion awa 2 heures du temps na avion mais la prévenance à 12 heures du temps pe na zui TGV 7 heures du temps TGV c'est biso 7 heures du temps non ki ka ke egenda rambango na zui train OS taka TGV 7 heures du temps mais na préféré n'entendre na train à malembe OS ça 12 heures du temps nzela père bon comme ça bino nyoso va compléter sauf là on a rappelé bino aleki nga na elo côté
oza ntembe moke no tata ngana na société o eza emonanaka na teka kotekaka wapi poto bato balinga basala bavantara botuna bato bakenda na boutique nanga mpo na tiaka mpe bavideo te ndambo mona nga na tie video ba plein boutique nanga neti lelo so bokesalaka plein biloko ekomisa 9h te so minasala promotion ekomisa 9h te boutique biloko nyonso esili ndambo mona nga na tia video nde batondi atie video ndambo mona nga na tiango nga nasalaka makambo na nga nasalaka mambo ya bato te na réseaux sociaux natambolaka selo nga réseaux sociaux ekoki kotambolisa nga te mambo nyonso nasalaka nga nalingi kosala yango nasalaka makambo na nga nasalaka mambo ya bato te nazoprouve mutu te awa nazoprouve mutu te naolinga mpe nalakisa mutu te ke nazwi na komi te nga nakoli na amour nga nakoli na amour naturel nana mutu aprouve te en fait naza baninga ya koprouve te parce que baninga nanga na vraie vie toswanaka tokangama binemi tolobanaka donc toi baninga nanga la plupart baninga nanga toi baninga o toza déjà plus de 10 ans d'amitié ya facilité nga même baninga nanga ya première primaire ti lelo toi ba camarades baninga nanga banda ya première primaire ti lelo toi ba camarades to ça ba une année tolobani te ba 6 mois tokami binemi tozoka na toujours ba camarades. Non, non, prouver bango te. Nana bata famille o te fona prouver bango bonyoko la kinga bota lelonga nazwi nana bango te. Non bango te. Nana ba yana nga, nana ba leki nanga bana mama nanga tikelanga. Non prouver banana. Batno so ba yebinga ba yebinga na ba yana nga na ba ndeko nanga. Ba yebinga na ba le nana ba leki nanga. Non prouver yebisanga non prouver ndeti banana. Na ba prouver te na ba camarade na camarade o prouver te po na camarade te o ya camarade nanga ya vraie vie auto sali moins de 5 ans d'amitié azate ba camarade nanga nyoso to na plus de 10 ans ba 15 ans ba 20 ans ba 30 ans d'amitié yebisanga muda bo sali plus de 30 ans d'amitié o prouver leni boyebani ya mpia taka vina bo ba via nene yeba na ti ba camarade na ba bi vinangati moi je ngaza na cercle mo ya bien bakama na baby finanga et puis mate poani ba baninga ya ba bani metoka ma binemi to so na to finga naka ne baninga nanga donc naza camarade ko prouver te naza na famille ko prouver te non bango te non bango te donc oh, nala muta ko prouver te donc nala te ke hey la presse les vidéos dans la train na tu na ngote est-ce que na tu na TikTok na tu na ngote na sa awe na sa pa est-ce que moi ya words ba muta ko sa matala na mais c'est lo na ngati c'est lo na ngati na te ka bilamba na bandela lamba mo ata 20 fois et ça on m'a ramené is that forgot. Donc, oh yo lingo prouver maman, na ko prouver wana yo mo yebi ko po. Oyebi ke lo côté zéro makuta. Ouais, d'accord. Kosa ba tumsusu nga pete. Nga soye a okosi, kosa makambu na yo. Soko kosi, o lié nga na kokosa men directement. Na ko ya na ko ba koto okosi. Nga ye kosa batu. Sala ba vanter nondo salaka. Yengate même indirectement. Ngai. Le quoi système en ça otanga kombote. Soki likambuno. Taka mutu abenga kama namo. Allo oyebi makambo auto na mambane ne kama na benga bi natanga nete abengi ngaputu na makamno. Nati oh ya ngai niyo star ya ba tokola veni moko ya ba botsa amba za ba richité mais ba kolisanga normal nazanga yo liate yo milate
ya kofuta minerval te nazanga ngo te so na kata classe pour ka biso bana ça dépendait que les parents na ramena 6 ati licence yango wana pona mama nanga soki ndezaka soki basombaka liwa mena kenda susu na yibi ata banki mobimba pona somba liwa po azala en vie. Donc ndenga naza moyibi nde yo sundola mwana osundola. Donc yo na ba omoni noze atoko mesika ngo na yebaka kosala na liste na yebaka koloba nazo zela toko mabisika ngo toko beta na nzoto tek ngasiko toko beta nango kitoko ma chérie toko beta nango mais lulu alingi likeche olinga nene olinga nene oh ngai nabi ke muto za maline news amboka ebino ba page muto yo alobaka ake boke banaye bata TikTok boyebi ete botuna biso bata YouTube na réseaux sociaux awa mwana mabe koleka batu nyonso eza ye keto jalouse ya camarade na ya lukaka zwa place a camarade na ye eza keto hypocrite maline eza keto muto ya lobaka bongo eza yo to eza yo te siko muto yo oyebaki capacité na ye parce que okoka kodétermine nga kodétecte nga kutu oza na facilité kodétecte nga muto yo oyebaki aza asangisi 4-5 makambo wana nyonso confiance nini na otuna oyo lingo pesanga o na makambo no fe na kotelo confiance ni so baninga na ngamona linga bango te so baninga na ngamona sala etuna zo ba place na bango na réseaux sociaux so baninga na ngamoko boye xy siko yo banzeta mobesu même tout bayemba ya yesu nzeta mobesu basali ye boye bongo nga moto akoka ukae so banzeta mobesu yo dekretaki ke naza o nyonso naza wana siko yo mituna kite ke yo nzeta koka uka na réfléchir te ozui na mukuse ozui mukolo ndayeba ni nyonso na mwa muke omonde na commission bilela ozolela nga na mai na miso osaki kusu ngaye papa jibatenga te papa jibasundoli ngaye kuna bakoteli nga te donc dans tout ça ozui moi na mukuse pona ko résumer makambo nyonso na lobby ozui munenga mabele pete yo munenga de merde o tonisaki okuti esika okrele ba problème article isolé yo munenga ozui tout c'est pas ici bas ozui bande la commission bilela c'était ça le but